pasteur oyo auti na nyomititi auti na makembesi auti na kobo oh l'accent gênant boy ko l'accent gênant o ka pa ngukusa na sabino so nga si gênant nga esaini gênant nga yango oyo esaini ça dit quoi oyo zala likambute yango la ah réponse yango nakulakisa to siko ina na likambute non mais yo zo boy na bakisation makambo yo pasteur abima plus que ça pa bato mais confusion comment Mabé et comme malam et comme mabé comment bato na confusion et les gens sont là plein c'est ça les tombeaux franchis moto ba monio fumangani libanda même olati jambala tango te boso alléluia bato ba monaka fumangani non nakati hein mais il faut pas no calme vidéo le longwana no te si mo inane ozana ba joie na ba sima musala nzambe akotika te parce que église comme quoi la boutique ofumangani yango eza nini yango biso to comprendre ki mongo te so eza nini na mongo te eza lingala bakanza so na français babengi fumangani na kotanga ngo na lingala oya bankanza na français babengi peni ne babengi fumangani OK hein siko fumangani wana ba fumangani keseni bato batoyo pasteur oyo bino nzambe akosambisa bino likolora likambo ya genou genou olaksate komi batelisa ngo po mbamwindu wana elongo latala bato na église wana pion tolongi bandeko na ngai eza sentiment ambi ya kosima mikolo elako bani nayaki na mawa nazongi na sengo olakisi ya minene onode mais bato to bazomona pena ba eliane momana nzoto na danga temi ya limba bato to mona eliane mobimba fumangani wa mobimba ezomonana soki nzoko mibale bazobunda na zamba oya mona ka passe ka banzete ya mike nzoko mibale za kabila na Tshisekedi nde bazobunda na kuna mais banzete ya mike za biso peuple kolie na mboka comme na délestage courage la kate atali pa ya nyongo lipa ya nyongo soki mama ina pokwa mama azuti akoboma na ndako mama azade soki moto akei wana ale bana bama baseka mama na bango mais bozo boma mama na bino na kata ndako azokufa na basusi mboka ni lipa ya nyongo mona lipa ya nyongo mona mais peuple d'abord parce qu'il a na pouvoir te tant comme na pouvoir moni ba réalité peuple d'abord na yo azaki fo ayoka na kabila des plateformes simbi pouvoir. Mes attentes. Voilà, très belle émission présentée par votre humble présentatrice Grace Parker. Grace Parker, au boyebi que au mesana roye la bino basangu ya bien nakati ya chaîne Nabiso Beaux-Arts TV et là déjà je profite de l'occasion ya ko lobana ba abonner nyonso ya Beaux-Arts TV ba continue ko s'abonner toujours massivement nakati ya chaîne Nabiso au mesana roye la bino ba news ya bien. Et en tout cas, Lelo, tous en a invité Nabiso, donc invité spécial au Binomoro Boyebi déjà, il n'est plus à présenter. Mingi mingi nde torobé tab actualité au étal vraiment beau Nabiso, vraiment sur tous les plans, il sera présent pour la cause. Comme la Rosana, donc Nabiyano par rapport à Mituna Nabiso, je commence déjà à saluer mon invité d'aujourd'hui. Bonjour prophète de la nation. Prophète du peuple. Nzambe apambola yo kolo lokumu masonjo zonge pa nzambe tuba na prière pendant la bisaso maele nzambe topese mission maboko na yo kolo sunga obatela totiki kongomani na maboko na yo Congo démocratique osimba bakonzi osimba ntema na bango otokoboyi te pa na yo bana na biso po supisa na biso na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Amen. Merci beaucoup, chers internautes. Vous comprenez que vraiment prophète Ngefa Abandaraka Kadon. Avant tout, c'est d'abord le Seigneur. Donc, Binomoro Bomoni Nabilili Nabiso, to Bandi na lo Sambo et puis Mingi Mingi Torolinga. Tout ça est vraiment micro. Prophète Ngefa, bonne santé. Bon, santé à Kinshasa et à l'épidémie tout précaire parce que bato bazo vivre dans des coquilletés. Malgré le gouvernement Zali, mais les choses ne marchent pas. To sengelipe santé za biso malamu ba école malamu ba hôpital malamu ba université malamu to ba être sonda mais tout ça mais pour le moment vraiment to na moi pas simuke to chaka mboko yo na maboko ya tata
Merci beaucoup, Maître Couture, déjà en forme, bien habillé et tout. Donc, Roko Lobapé, que sont tes bien, malgré. Papa m'a ramené à Molim. Mouze papa lomba, moi n'a ya Molim. Et là, papa m'a dit que n'a façon ya koulater. Hein? A dit que n'a bongoté. C'est ça, bah, tu vas avoir une confusion totale. Hein? A dit que n'a bongoté, mais à l'accent bilamba. Hein? Bilamba et le bite en bon. Mais attends, on a raté madame. Pe baninga msuba la madame. Tongi biso tout dans le même point d'égalité. Ndenge article 12 de la Constitution. Merci beaucoup et voilà chers internautes, on est là dans cette émission Nabiso donc to côté vraiment dans cette base ya masolo beaucoup plus prophète Negrifa to lingeto yeba selon analyse ya mboka Nabiso comment est-ce que mboka Nabiso ezo se développer selon yo? Mboka ça se développer mboka ça déjà genou par terre parce que mboka est développé tout le monde a ba signe tout le monde est battu vivre. Et le Congo, c'est le pays le plus béni du monde. Vous voyez que Zamba et Biso Pamba forêt équatoriale, c'est le deuxième poumon du monde. Brésil a tout à l'heure pendant Zamba Amazon. Hein? Parce que Mbongo Batinda la Biso n'est qu'un équipe. Il y a eu des matières sur les réserves monétaires mondiales et ça n'a pas de Congo. Est-ce que tu vivre là? Hein? Mais ce qui est millions, n'est pas milliards, n'est pas ramasser yango. Mais peuple, ce monde est en côté. Le pays appartient à tout le monde. Injustice sociale, autozobo yango. N'a pas mindele, mon toto a compte à supermarché. Sans complexe. Hein? Sans complexe. Au le président, le premier ministre, tout va bien mais ah, si on a un supermarché, mon la famille ya. Oh Kingani. Hein? Et tout ça que nous avons. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est le pays paye, bah quand tu vas l'Ingabi soudain. Si tu ça quelque chose pour nous Congo développer. Attends, passe pas ma social à Pam, bah coquille en côté, bah diriger ma campagne de ça dit quoi? Gouverner c'est prévoir. Hein? Président, tu sais qu'il peut avoir des bonnes initiatives. Après, si il y a une gratuité école, malgré la gratuité école à ma primaire, hein? À semi-socialité, infrastructure, c'est bien en côté. Hein? Mais tant qu'on a la coalition, on est bloqué, qu'on fonde dans la micro-colonios, on est famille, on fonde dans la micro-colonios, famille, on a haine, comment on peut développer? Hein? Dans le cas coup d'état constitutionnel, et ça, coup d'état militaire dans le Congo, attention! Hein? Les Kamasai, Mali, Bokamata, Jour, au Congo. Parce que les chauffeurs forêts partout. Qu'est-ce que nous disons? Peuple à terre, on a le pouvoir. Aïe, bah, au Kaboula, le Cambo. Tandis que le chef de l'État, Yemoko Aloba, qui mot d'ordre qui n'a nous le peuple d'abord. Mais jusqu'à présent, le peuple continue à pleurer. Peuple azolé la kaka, malgré Bilaka, Pesaki, Bamarambo, ba promesse Mukondiambo, Pesaki, jusqu'à présent, toujours remarqué en côté. Mais peuple d'abord, parce qu'il y a un pouvoir. Tant qu'il y a un pouvoir, c'est la réalité. Peuple d'abord, il faut aller Kabila. Des plateformes, c'est pouvoir. Tant que mes attentes, ils ont politique à l'issue, ça sous bloqué en haut. Ceux qui nous ont dit bazo bunda na zamba. Oya mona ka passer ka banzete amike. Nous avons dit baza Kabila na Tshisekedi. Ndé bazo bunda na kuna. Mais banzete amike za biso peuple. Kolie na mboka comme na délestage. Courage à la kate. Atali pa ya nyongo. Lipa ya nyongo, soki mama ina pokwa mama azuti akoboma na ndako. Mama zate soki moto akei wana, allez, bana ba seka mama na bango. Mais bozo bo maman la bino na kata ndako azo kufa na ba souci. Hein? Mboka ni lipa na nyongo, mona lipa na nyongo mona. O mona wapi? So lipa na nyongo bisiko biloko pe oli andengeni. Délestage. Tolo baté. Les pays vont mal. Soso toli araka na bonne année. So na bonne année les 31. So passo mi bato so vers na vers. Pon Changamadeso, et comment Lix Changamadeso. Ata biso bangala toli Changamadeso na Congo na Kinshasa wa. Okabana pa mai la biso Changamadeso. Le Changamadeso. Après Changamadeso, toli yango suma tembele. Après ma tembele bilolo. Hein? Soko passo ba bumuna biso rien. Mosuni. Hein? Okoli yango kana le temps et puis biloko Lix na bino tunanga nini? Évident. Évident. Osoko mona yango meto so kende wapi maman. Hein? Mais tout n'a pas na bango. Pas ya ba choromo. Bon OK, si ça va classe na ba pays étranger mingi na ba Europe. Ba aussi sa classe na passer à classe ça la raté. Ba futa ba professeur bien té. Ba be école zate ba bo même éducation. Ba zu ba na bango ba pour lobby ba ko konta biso lisusu. Mais toi ko tikela bango boka té. Les pères patriotes congolais
Alors, Congolais a fungola misonaye parce que danger za liboso, pe mabe za. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que toujours kende toujours en long et en large avec prophète Ngefa. Donc, il y a vraiment que Azalara Benza, le prophète du peuple. Donc, naïe. Moi, je vais dire la vérité, la vérité. Si les choses marchent, ça marche. Si ça ne marche pas, on s'en embête. À quoi c'est Matthieu 16, 25 à 26? À un nombre de cas, tout le monde perd son âme. Président Nad Gagame a Koufi, a Okenete na or mo côté, na combattre Okenete, a Okeneka ninga avec les pantalons chemise, a eloko nini. Nous sommes kilé la pam. Mais tant que vanité. Mais ça les peuple okuti bango. Hein, bon ça besoin de acheter. Nana kufa na diamant ba kuna mobutu na diamant to kabila le père. Eloko mo côté. Hein, ndanga boyaki, ndanga pe bozongela. Pona ni batu ba ko sepelate. Est-ce pas congolais ba sepelata mo kolo mo côté, to sala nzambe nini. Malédiction de ça. So peut nyonga bango to futa. Désolé. Merci beaucoup. Là, je fais déjà un clin d'œil spécial par rapport à cette émission. Je vois déjà la grande équipe de Milouz. Là, je commence particulièrement par mon grand frère propre Didier Wayengo Nakatia Milouz, Bambo Tenao Yangwana. Et puis, je vois également encore Papi Neki na porte-monnaie de Dieu Nakatia Orléans de Balobi. Porte-monnaie de Dieu. Porte-monnaie de Dieu. Osez 4. Oui, l'or et l'argent appartient à Dieu. Si on a porte-monnaie à Nzambé, à Nzambé, plutôt bon à tout le monde à Congo. Ah, ces propos n'engagent que lui à Wane Zararaye. Donc, combien l'andamaka? Parce que tout le monde plutôt combien d'années yango? Hein? Azala même à combien bateau combien bateau yango? Non, porte-monnaie de Dieu. Parce que l'or et l'argent, Agé chapitre 2 verset 8 appartient à Dieu. Porte-monnaie de Dieu Moubali Moutandu, prophète Ngefa Lobi, plutôt combien au Tonga. Donc l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc Waneza faut bien prophète Ngefa pour PC explication à bien. Et puis je vois également Lobi Lissous Pichu Bemono et puis Faline Domba si toujours na rati à Milouz na Moni Binonyo so ana lisolo Zara Moko à lisolo anniversaire car le 7 septembre jour J. Le lot est déjà lundi donc moins 6 jours la date de mon naissance. On évolue déjà dans notre émission prophète Ngefa Azol pesa penza biyano selon mituna na bisobino boyebiki alobara na ye yaza na ye polele batu mingi ba loba prophète Ngefa ndengo lobara trop boy lelo soki occasion moko epesami na bakonzi ya mboka na biso po ba pesa au poste moko na kati ya parti politique olinga ozala nani moto aza gouverneur aibi français kolobate. Hein? Français, penda français, aïbi koloba français té, aïbi discours té. Hein? Et aïbi boga toiboy. C'est que yo ça la capacité à ko kolinga jamais ko sala na politique parce que na ko beba. Hein? Monseigneur de Mututu avec un grand politicien, même si Mandela na prison l'apartheid, Mandela bimi a tchaka bougumé c'était. Mandela c'est président sa Koufi, il est là en Afrique du Sud. Hein? Pasteur Martin Luther King, oya bundaki pour les Américains et noirs, t'es Obama mi président. Ah ça c'est parti politique. Pourquoi on a comme parti politique? Naza molobé. Mission d'ambassade pour parler. Hein, baton soit mais pour ça là, il va pas proposer ngate. Ngana tsheli baya ya député na kozwade. Ngai pena tsheli baya député prophète John Ngefa na kozwade. Facile. Na tsheli sénateur na kozwade. Mais na ko vient ngote. Et ce ministre de GRS parce que politique ezali lokuta, ezali poloso. Ozomona na ki okosa peuple tozonyo ka ngo longote. Le kola au lobby bongo mais ceux qui ont commis en opé lelo oko apporter peu un plus na ba oyo. Belé David azaki roi, azaki prophète azaki sacrificateur. Oyo ba Israël ba neko tamba David azaki roi. Na ko apporter belé. Mais parce que yo bina comme politicien dans le parlement. Loi ya homosexualité. Na kati atala voter ngote. So ba ngomba voter. Ngape na participer nango. Na ko sami déjà. Ozo bana comme politicien. Net il est là yo. Nengo passo bien mais peine tout rouge bon. Hein, ozali tout rouge ils ont attiré. C'est mon temps en Zambie. A ocho lito. Quoi isama. Quoi isama. Et Bible bisinga na Matthieu 5 verset 29. Oh ya luli atako lula. Asumuki na moto akene na hôtel na yeba sali sumbo. Voilà. Alors biloko ndengo wana na kobanga kozanga bokonzi na Nzambe. Au moins la pauvreté ni nazali mais riche en esprit. Hein parce que biloko zo na mboka na biso yo. Hein ça ne va pas
autorité en côté, puis réponse en côté. Ouais, là, nous sommes toujours dans la déontologie biblique. On dit toujours que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comprenez que le prophète, malgré Azam ou Lobélimé, il est beaucoup plus aussi biblique de comprendre. Ezate le roi, prophète Moussoussou, Salamwa, Bababilo, Romoro, Boazo, Batamanasima Bible. Non. Aujourd'hui, Totali, Mingi, Narati, monde, il y a chrétiens en particularité. Nous sommes beaucoup plus basés dans l'église de réveil. Bamarambo, Ezo, les Kanabasali, Anzami. Oh, Peba, mi pesa, ba kombo, minene, Archina, Nyoyo. Oh, le prophète de la nation. Oh, Kingand. Mais lorsque Total a vis-à-vis à comportement, là-bas, Ezo concordé na ba titre ba kombo o bango bazanango. Mais Bible bina sont les concordés na milieu na bango. Qu'est dit la Bible 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Sortez au milieu d'eux, c'est fini. Dans ma Bible bima kati na bango pour sou mukate. Et Malachie chapitre 3 verset 17. Vous verrez la différence ce qui sert de ce qui ne sert pas. Hein Bible kabol et lobby ango. So doni ko yokate. Et tani yo pour Bible ça clair. Matthieu 25 24 25 bini. Je vous annonce davantage. Hein? Ce que bato basam n'a pas sentiment. Pasteur Abisson Moluba, Azali Katangé, Azali Moswahili, tout ce qui n'est pas inaïe. Mais bon, continent Zambie, Azali beauté, Dieu est juste. Hein? Et puis Jacques chapitre 2 verset 9 dit qui favorise, mais Dieu vous prend comme un agresseur, un terroriste. Nga un sentiment. Oui, madame, on a comme madame. Quand on va ça dans un milieu, c'est un vrai pasteur peu bazali. Hein? En général. En général, mais bazali, mon yakanyo so, Afrique ça va yakanyo so. Non. Kimbuta mo yaka, mais bazali baron. Tu fais même ba grand professeur mo yaka. Ndumba monga son ndumba non, bangala musu ba ndumba te ba calme bazali. Mais en général ba ndumba so ka ba mingando ba utakuna kisanga ba kota ba na côté bangala, ba ko saka bangala. C'est ça le problème. Hein? Quel est les bon pasteur? Ko l'église fait ba ko mo là. Hein? Baroute za na c'est un bon pasteur. Bamonza baza fiso bazili baza ba komona bango. Hein? Donc c'est sonné bazali. Mende o bakende ba ko ba sipa batu mabe. Apocalypse 3 verset 15 dit à sanza bango. Pourquoi batu baza kuna? Pasteur o ya uti na nyomititi. Auti na makembesi. Auti ne kobo. Oh l'accent gênant boy ko l'accent gênant. O ka pon kusa ko la sabino. So nga si gênant nga esaini. Gênant nga yango. Esaini. Ça dit quoi? Ah, réponse yango nakulakisa to. Si quoi il a na likambote non? Mais yo zo boy na bakisation makambo yo. Pasteur abima plus que ça. Pa bato. Mais confusion comment? Mabé est comme malam. Malam est comme mabé. Comment bato na confusion? Et les gens sont là plein. Ce sont les tombeaux franchis. C'était le temps, Ephésiens 5, verset 16, quand les choses sont mauvais. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que prophète Ngefa za la kanda penza batu mususu mais biso to bo mingi koko ta na rati en profond. Ngana mo santute. Hein? Ngana mo santute parce que na ko choper litoi. Hein? Na ko choper litoi ko banga mo santute. Mais tant on a choper litoi na ko réparer na nzambe. Na ko lingate na bimisa mabe on est le cas. Non, l'homme est faillible. Il faut dire la vérité. Moi je suis pas saint. Hein? L'homme est faillible. Mais autres monde à l'aile comme une co. Hein? Au violer mon tout, au bêti ma kembese ma kiki titi nanko nyonso. Boké na tribunal na mbongo na au fouti. Au bimé. Pauvre na tikali boy. Mais justice en zambé zali. Ata bino wolongi sebe justice en zambé. Hein? Je ne suis pas contre Bakamo et qui. Mais Tomi Zonga Nanzela. Timothée 1 Tite, chapitre 1, verset 6, un homme de Dieu, un évêque doit être exemplaire, irréprochable. Hein? Marié d'une seule femme, les enfants exemplaires. Mais autre monde, c'est contre la parole de Dieu. Ce que tu as dit, tu as batonini, tu as bateau en Zambéni. Hein? Mais nous sommes dans quel pays? Dans mon kilo. Où allons-nous? Où allons-nous? Hein? Oh, pays à Gondwana, ton dégât. Dans la République du Congo. Gondwana est contre l'église. Pour le contre l'église, et contre la. Mais ils sont là, plein. Qu'est-ce qu'on va le dire? Parce que l'église, il y a Congo, hein, ils ont une boutique. Tu peux croire qu'un pasteur qui prêche la parole de vie, alors bien dans une société, mon corps, entreprise de l'église, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Il y a un rapport à Bambongo.
olingo sa misala l'état to ibaka mbongo ya bato pe ozo prononcer yango boy pe l'état vani tranquille tozo na pays ya gondwana o pays nini ya gondwana boy to ko bonga mokoloni nation parce que la pouvoir o balongoli ye ngai boy na keneke pas président na tiki masuba mais masuba non na président ça ini ko ba to masuba ka so meni mo suba ka. Là c'est l'affaire pasteur Sony Kafuta et Kakenza. Non, ezali ba bantu valé les autres c'est ça bisoté. Hein? Oui, mais tant que tu as besoin de pasteur, à zone les cabozo banga. Pasteur sango melelo. Pasteur comme le papa mouibi à papa. Les escrocs. Hein? Hein? Les anti-valets. Parce que l'on coûtait ton dit bango. Pourquoi la milieu est chrétien? Na bureau. Pasteur c'est à moi c'est de délivrance. Bâtir à moi c'est de toi écoutier. Ce qui a ndimi boyokan. So pas boyité tikaye. Koko ça va prophécité. Oh maman, nazo mo ko ko tanga awa na yao. Et tout bureau za la mbeto na nini kanga kuna. Délivrance à pasteur asimi ma belle mibale. Azo ngoluta yango boy. Yes mana ezo laksani. Qui est ko boy yango nzambe zo boyat. Galates 5 verset 19. Mais là bilo soki mwana mwasi on pe, oyebi ke soki mwana même ozali roi, soki mwana mwasi atambo na yo akotala sur rien. Oyeba yango pouvoir nzambe sala yango. Hein? À comment le roi n'a autre président rien pour Ebio. Oh moi non poli. Moi non boy. Ma belle ba pasteur. Hein? Pasteur là ça njobina ye pena na camion boy. Azo soy. Pasteur Mukuna malongi metoyebi ke ba propose loba wana ezo kende directement na ba ligne ya makambu na ye. Ça ma madame. Ndeko na o. Hein? Il y a ça maman mais bino nyoso ba chrétien. Mais que dit la parole de Dieu Éphésiens 5 verset 19. Et le bel roni. Condamner tous les œuvres infectieuses du démon. Mais là, c'est la même Bible aussi qui dit que ceux qui ont moni que ndeko na o mo santo asumuki tia na mabonde li poison na nzela. Na ebi verset biblique on a dit. Prophète yo oyebi boye tunangai. Et le bami na Matthieu 18 verset 15. Si ton frère péché, prends-le. T'es à sur les similitudes de 2-3 personnes à boy bimsa di banda. Yo te benga mukuna te bisa bango te. C'est au benga rayepe. Bango. Mais la carte sur ma téléphone, ce sont les orgueils basuka kawabi bandi na son. Hein? Ba c'est pas si yesute. Ba tombo di yesute. Bazo sikisande sur ba tika yesumuta. Le but que moi soit na qui ne envoyé ba corrompre qui ba pesa qui mbongo mais likopa wana simbité. Yo on dit mais la moi si on a pourquoi moi c'est de intérêt ya mobali na ye pour abot avec première femme était. Mais maman nous kuna mela ki bango lopango. Hein? Pour être bateka lopango wana azwa quand même puisque un petit pas à moi na ye. Ba meki ndanga tu basimba kité. Ale mukuna kene na nyomititi. Tanga moni 5 fois nyomititi le kinga komi jouer na ye. Hein? Na komi jouer na parce que objectif na mukuna va $50. Objectif et puis moi si il y a prophète na kufa kasi. Tala l'abomination. Matthieu 24 verset 15. Hein? Quand vous verrez l'abomination entrer dans l'église de Dieu, dans les lieux saints, il faut faire beaucoup d'attention. Hein? Quand c'est à kufa comme autant mon soit disons le long à apôtre, dans le pasteur visionnaire, Yanni. Et moi, si on a pu parler de le ministère public à bois qui appelle. Ministère public à côté de moi, si on a projeté appel. À relancer parce que justice m'a a fondé même le tribunal. C'est très dangereux. Bon, quand madame, c'est très dangereux. Hein? À projeter appel. Et puis, ma camotie, bon, là, on se bat dans mon lien. N'est pas menacé. Non, c'est ça, l'ami. Article 12 de la Constitution, le but, tout Congolais sont égaux devant la loi. Ceux qui sont égaux devant la loi, et puis, mon kunabima qui fait ça, pardon. Peuple, banazam. Ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça 4. Attendez lié. Hein? Nazai faillible. Nasa, bolimbi sangay. Il faut bon te pardonner. Mais bango, basa, kabilo, ko anate. Mbi, asanga pardon. Mbi, asanga pardon, mon colombo, basaka kaboui. Tolo bate. Abi année 2020 ces années moro banda qui m'a bien na mutakalisation et bien pe kara na ba tango banzi na pasteur Moïse Mbi et yesu na ba Mike Kalamba et kiti susu mukuna en fait eza nini yango
École yango ezani. École ka moko hein? École yango ezani na tuni école yango ezaka moko ezaka baluba. Tolobi tribalisme était parce que ngamo na ipeta tukabishi. Mikoni alongo ka tukabishi na zongi ngefa na zongi Équateur. Hein? Eza école ni. Otangi bakenda moluba. Otangi Moïse Mbile moluba. Otangi Michael Mai moluba. Otangi mosusu wana nini moluba. Tokeya wa epa vieux mukuna moluba. Eza école moko. Et pas bango boire la basi belé c'est normal. Hein? Mais école mosusu na Bible epekisi yango. Ozomona tokolo basiko ni mama. Hein? Tu acquise baluba ya sote mais boye basa na Nzambe bazwa modèle ya Christ. Notre imitateur, ce bolongi modèle à Christ c'était à quoi c'est, à quoi être bon, ba benga bino ba serviteur de Christ. Voilà, chers internautes, on tend déjà vers la fin de notre émission et les propos tenus selon notre invité. Ceux qui... C'est le propos tenus selon mon invité. Mais j'ai dit la vérité, hein? Rien que la vérité. Hein? Au moins, ce bominga, au sein de l'autre, parce qu'à cause il y a beaucoup. Jamais. Mais la vérité, mon kondiamboka, il kamo ça les simité. Boma yango zoa majorité populaire, majorité parlementaire et la majorité populaire. T'as la majorité populaire. Mali quoi? Ce qui a aucun été. Et t'as lié moko. Maintenant critiquer parce que bango ne pas l'institution. Alors bon hein, ba mango baloba aucun elenge etumbelenge. Mosa na nzamba zo na place, to échouer. To senga pardon na bandimi pe na mokili. Nzambe akolimbisa biso. Ezateke ko ya sali bo ngala nsete lobi pe kwela ngai. Hein mokili mbanga ntaba, lobi pe kwela ngai. Mais ngala ko courage osenga pardon. Biso pe banzimi to tika ki fanatisme to yara la kati ya ndako ya Nzambe pona mutute mais pour ndenge mwasi mobali bazalaka bana ndako moko ne. Ata lolati verse ndenge nyonso mwasi amona ka fumanganya mobali. Mobali pa mona ka fumanganya mwasi. Olaninga miso e pasolaka te lamba au moins lamba tolati boy miso oyo e pasolaka te lamba bario x mo nzamba sala tie lamba hein mystère nzamba sala moto ba moni ofumangani libanda même olati jambala tango te boso alelu bato ba monaka fumangani na kati hein mais il faut pas no calme vidéo le longwana no te si mo inane ozona ba jouer na ba sima musala nzambe. Parce que l'église est comme la boutique. Ma bonza, prophète privé va récupérer. Et pas acte de ça, mais vous allez discommunier. Et pas protestant, vous allez discommunier. Pour une image d'église et bébé. Moi, tu as bien aussi ma micro là. Na yaki na mawa, na zongi na sengo. Ola kisi ya minene. Mais pas tout le monde a peine à Eliane mon mananzo tonight. Hein? Dans la telle mibimba, bato to na liane mobimba fumangani wa mibimba ezo monana. O fumangani wa ezanini o biso to comprendre ki mongo te so ezanini na mongo te ezalingala. Ngala bakanza. So na français ba bengi fumangani. Na kotanga ngona lingala o ya bankanza. Na français ba bengi peni. Ne ba bengi fumangani. OK hein. Siko fumangani wa ba fumangani keseni bato. Batoyo, passer oyo. Bino. Nzambe akosambisa bino. Hein? Kolora likambo ya genou. Hein? Genou olaxate. Komi batelisango po mba mwindu wane longo. La tala bato na église wana. Pion tolongi bande konanga eza sentiment. Est-ce que l'eau que ça l'est c'est condamnable à la Bible? C'est condamnable à la loi? Hein? Pour tout bon image il faut être la suspendu dans nos vanda. Bazadini batele maliboso aussi ma micro te. D'ailleurs ceux qui la coufi là pour église on ça mais soute. Hein? Ezali mawa mingi pe passe na motema mama sukiwa. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que c'était bel et bien prophète Ngefa, le prophète du peuple. Il y a Messana Nekolobabo, en tout cas, vérité. Polele, po azalarane na likam na mutute. Il n'est pour ni contre. Quant à moi, déjà, non, c'est déjà na abonné na biso, continuer à s'abonner massivement à Ratia Beaux-Arts TV et surtout aimer, partager émission na biso. Il y a un des salarabien. Déjà, salutations à Sylvie Wayengo, Mère Stone, Pesio Bambo, Tebele Bele.
Christian Luko qui poto na poto, ma grande sœur propre Christelle Sita, la maman poto na poto. Est-ce que poto est là? Hein? Poto na poto, moi j'aime l'Afrique, les gars poto. Parce que je suis chez moi, on a mon pépé bien, on a vendu, à l'aise. Yazana e poto na poto, ami benga rabongo, Christelle Sita la. Ami bengi boiseau ça l'erreur, parce que Galate 6 verset 3, si quelqu'un pense être quelqu'un, il s'abuse de lui-même. Christelle Sita, la maman de Samuela et Gabriela Bambote Belé, prophète, un numéro de contact pour tous ceux qui. 00243 89 610 49 41. WhatsApp 00243 99 99 49 137. Benganga Bramo spirituel. Au moins, toutes ces émissions dans la Bible. Hein? Hein? Je donne les versets bibliques qui n'ont pas d'orientation. Hein? Sentir pensa onction na nguya émission. Sungayo parce que mokiliza ko beba. So benga ngai wana ko zamala pona mbote na pesika ba kongomani nyonso mbote pe mokili mobimba. Merci beaucoup. Quant à nous aussi, te remercie ndenge au reprendre invitation à Bisso et puis disponibilité na yo. Merci beaucoup. Que l'honneur et la gloire revient à toi seul, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Quant à nous déjà, retrouvez-nous à la prochaine émission. Au revoir. Bye bye.